Mbote bandeko ya solo bena toye kaka ko tatamana kotanga mukanda na biso ya les saboteurs de l'authenticité oye koma biso bena na longi ya Congo ne makanda la ne mwanda semi ya solo bena bandeko tozo ko tatamana kaka kotanga isika to wapi mbaleleki to sukaki ya solo bena kotangela bino isika bi bazali ko kosa biso ke ne mpungu ne Congo kalunga ezali bongo penda solo Congo ba fétiche puissant ne mbumba isika to moni penda longia Congo ne makanda ne monda semi alagisi te batona bazalo kuta alobina bino isika bango ba chef fétiche yo tia nzambe isika biyo okozwa bwania che a Congo che mvidi mukulu che a Congo ne Congo kalunga isika bi yo komona ete nyonso ozali kosenga ekopesamela yo mpo ozali koloba ngo na monoko na yo na ndenge bakoko bayo olanda baoyo akokosa biso te ya solo bandeko esenge na biso totya moyimbo oyo ekatanaki mbaleleki mpo boyoka yango bongo tokomeka kolimbola moke bongo nsima tokotanga na yango esenge na ngai na milakisa epa na bino kombo na ngai ezi koti mayuma tembo ya mwanda mama na ngai azwa misolo bongo mpena na etuka ya bwende tata na ngai azwa na etuka ya kindamba yango nga nazali bwende kindamba yenge keno bambuta iba ya mono wabe non kumbwa mezi koti mayuma ngudiame vwilu muvula bwende sidiame vwilu muvula kindamba idina mono imwe bwende kindamba tuti tatamana mtanga les saboteurs de l'authenticité po bayiza vweza kinkulu kieto semu dio tuti tatamana mtanga mkanda dio basonika denavo kapo kike basonika la stratégie de l'église coloniale mayele ya mabe ya lingomba ya bapaya ngangu za mbi vusu zuba iza kutu nati na tantu mieto tuti tatamana mutanga kidivo lwa bakisa momo maswe kama ngindu za ne mwanda semilonga Kongo ne makandala ya ndikibeni wa yizi di mpeve na matani na ludi musoni kankanda wao semundujo tetukuba tungununa kidivo lwa zaya luvunu lwao bakisa lwa toma lo visa luzibula ntima luzibula ngindu zeno kidivo lwa tambula walonga ngangu wanuka yezako linga yeko mayele esenge na yo mwa bwana pe ekutana makati na yo fongola motema fongola misu fongola cerveau na yo olinga oyoka oyamba makambo oyo na nguya na yango esenge na bino bo s'abonner massivement bandeko na ngai nazana ba abonner muke musala oyo tozo kosala yango pona mbongo te tozo kosala yango kaka na posa moko kaka oyo abengi souci mpwila désir moko kaka ya kokabola po baninga mosusu bazwa bwania balongwa na bowumbu po ete totongaka tiopa na biso na lolenge ya mayele na biso moko bakoko na biso batikela biso bandeko na ngai bosabone naza na posa na tia makambo mingi kasi esenge nanga nakoma na 1000 abone liboso po ete na tia masolo ya minene mpenza awa ya minene awa esenge na ngai tokotiela bino babiloko ebele awa tobomi nano toza nano na nkodia kasi makambo ezokoya ya minene ya kitoko esenge na bino bosabone massivement bopartage bosabone makambo ya kitoko boye bozomona bozokota yango te bozotala mokie soki makambo pamba boye ebele mwa 30 minutes na tielaka bino lekisango na koyekola eza quand même malamu mwa 30 minutes mpona koyekola makambo na bino na yango bandeko esenge na ngai natiela bino mwa loyembo mpo ete boyeba maloba oyo eza na nzembo oyo na kolimbola moke mpo bozwa bwana mpe mayele matondo ye bakabana kwa uafelika bayala baole tungi piti bayenda indula kimbwa makandombe tanti bafana ndundu za zova mosi ye bakabana kwa uafelika
ya solo bon venez seigneur to limbo la muke sima to tata mana o limbo la mayela donc ba u bankala bankole kungipiti ya solo bon bena bango bazalaki be esclave na Égypte ti ba ye penda ko vendre sika mongo penda esika mongo bandundu no mindele ko vendre sika mongo pona oyoka na ba ye bandenge ni ba okabola Afrique na biso donc tolanda pour to limbolika muke tolanda mingi po la vita kimpa sino te okimbango wakela Yesu William Passy Beto bandombe Kimva makia kinge Nandi kondombe Wakuvanga mputu Wenda montiatu Ebibila nata Yana kuvonda Radio Mokingolo ya solo bongo pena bango bautaka ya solo pena ba umbu na Égypte et puis ti bazui mayele bazui bwanya ale baki ko vendre sika moko po baye ko na ndenge nini ba ko panza mboka na biso ba yeki pena solo na munduki moko ba bengi solo bongo pena Bible o munduki na bango arme pena o a bombe atomique o biso to benga na bombe atomique na bango po ete baya ko mwangisa bokoko wa biso makambo ezo bama Bible batangisa ngona munduki na mutu ozo oblige oyoka munduki na mutu esenge na yo oyoka batangisa ngo bakoko na biso na makasi ti bakunda penda ya nzinga bomoi boma penda ya vita na biso na moto bakanga fumuki mbangu na biso siko yo mutu mwindu fole yozala na kanda me yoza na kanda te ozi Bible okangami na ngoneti ya yo oyo bene bomisa bakoko na yo yo okangami na ngoneti ya yo eza pasi mingi donc esenge na yo bena mutu mwindu ososola Bible wana eske eza ya yo toyoka Malongi la dio mokingolo Toko bia izawana Kamba jogo Jogena bia sumuka Ubatabana felika Yaya nzinga kimoyo Kaminga kimpa Umweto kimbangu Wakwela Yesu ngeye wena William Passy Twavanga beto bandombe Kimva makia kinge Zandi bandombe Wakuvanga mputu Wenda munchaku Yebibila nata ya solo bongo bena kanda esengeli nazala na yo mutu mwindo po ete yo nde bakosa yo bamema biloko na bino kimvwama na biso nyonso bolobi ke sikoyo boloba te wana ezali biloko ya basumu eza biloko ya basumu bongo sikoyo bango bamema mpona nini baye kobongisa mboka na bango ya solo bongo bena bandeko totatama na kotanga nsima nango tokotiela bino suka ya nzembo oyo na suka ya ndanda na biso ya lelo. Donc, tout le monde a ici la vidéo omniprésent, les grands dieux de pouvoir, appela, tout ça. L'univers, avec le temps, n'importe quel instrument qui servait à procurer à l'homme quelque pouvoir, ce soit a fini par être surnommé le Mpungu par le peuple. Il y a seulement un temps que il y a qui va vendre, va moni benage non, et yo konyo surtout mutu oyo, azana nguya aussi mba bazobenga ngo, bakomba ba peuple ba pesa ngo kombo, Mpungu. Donc, vraiment ndenge masolo ezalaki na yamwana isenga surtout tata na otanga. De la même façon, l'aigle qui est le symbole pouvoir de Dieu, Mpungu Tulendo a fini par être appelé Mpungu. Solo pena
ndenge moko donc maka boyebi mpungu elakisi puissance na Congo omoni aigle amataka likolo ntango amati likolo omoni ke ntango plus moto aza likolo plus azozala toujours makasi koleka bino symboliquement donc ntango aza likolo azomona bino nyonso na se donc ye aza makasi mpo akosala bino nyonso ye alingi yango omoni aigle bapesa ye nkombo ya mpungu donc symbole ya le tout puissant parce que ye ata aza likolo kuna azomona bino ata oza fourmi azomona yo ata aza likolo mosika oza fourmi azomona yo aleki yo makasi mpo akobeta yo aza likolo donc mpungu donc ndenge totanga les faucons tout ça de la même donc jusqu'à présent l'aigle c'est dit mpungu dans la langue de Batabwa Okatanga qui adore les grands dieux de pouvoir qu'ils appellent Kabezia mpungu il est là Katanga ndenge moko donc paralysme yana siko total ndenge ndenge ba Congo ba diabolisaka mpungu elekisi kisi bien Katanga siko boloba ngoni parce que elobika eloko moko. Alors to comme na nzela somi balé esika pena to kotanga les messagers de Tata Nzambe mpungu. En 1921 les grands prophètes Kimbangu se lèvent. Ils manifestent un grand pouvoir. Ils parlent au nom de Tata Nzambe mpungu et prophétisent la libération de la race noire mondiale. Les Belges l'arrêtent, les condamnent à mort, puis à vie, et vont l'enfermer dans un cachot de Lubumbashi, entre parenthèses Katanga Chaba, à 2000 km du Congo central actuel, Bazaïr. Pambate, le Congo Mkanda, ou Yakomakiango, solo vena, na 1988. Donc, on a dit, non, Zaïr. Bazaïr. Le Congo Moni, a bêti déjà le Moko, dans le Congo central. Pour y mutaye kolobake biso zara na Bazaïr te zara na Congo central atulelo bakoma koloba Congo de Kati Congo central baye barate nani mutaya nango c'est longa Congo na parlement mission na entre autres zalaki ya ko bongola meba na ba bengango Congo de Kati ba bengango Bazaïr parce que biso tozana royaume du Congo tozana Congo de Kwimba batu mingi bayebi na Congo ya Bandundu mboka ya ne bakala nzondo ni mboka ya nani sako ne bon to le kapoto bosa na to beta mabakute donc moni Congo ya Kwimba eza Bandundu Congo ya Luangu eza ba Gabon côté ba Vili tout ça ba Congo ya Mfwa Brazza tindambo ya Camerouni to bengi Congo ya Samba kuna mona baza mpanzi wana biso sikoyo kobanda mbanza Congo na Ngola bokanisa te na bosani kobanda mbanza Congo na Ngola oyeti Kisasa noswana tobengi yango province donc province ya Kakongo province ya Kakongo elakisi eza na katikati donc elakisi Congo dia kati Congo central ndenge ya royaume du Congo. Alors, biso sikobo zona kati ya amalgame de peuple wana boya obenga biso Bazaïr Congo central. Biso Congo central. Biso ba nationaliste Congo to benga ngo Congo dia kati. Bon, kanisi toyo kanisi kana. Nesikana donc tozotata na utanga Bazaïr, sa région natale toute bouillonnante derrière lui. Le Congo central continue à bouillonner. En 1933, les adeptes de Mfumu Kimbangu avaient tenu une assemblée dans une forêt de Manyanga Nord, Mongo Luwala, sous la direction de Mbuta Matai Mwanda. Quand la séance de prière atteignit le paroxysme, le grand initié Matai Mwanda cria à haute voix, disant Fumweto, Fumweto, Wizasia Misa Longo ki Miaku. Donc, notre Seigneur vient sanctifier tes disciples. C'est comme dans le lobby. Fumweto mukonzina biso yako kopesa biso makasi, yako pesa makasi na ba longo ki na yo na ba yekoli na yo. Sikawapi donc mutama toyi mwanda ngunza munene penda ya solo ngunza munene na kata Congo central oyo azali ko belela penda notre Fumweto Tolanda. À 2000 km de là,
dans son cachot de Lubumbashi, Mfumu Kimbangu attendit l'appel et décida d'y répondre. Soudain, un nuage lumineux se forma au-dessus de l'ensemble des disciples réunis dans la forêt. Une fine pluie commença à tomber, puis on vit un grand aigle, entre parenthèses Mpungu, dans les nuages. L'aigle descendit, se posa au milieu de l'ensemble et se transforma en un homme, le Seigneur Kimbangu, grand messager d'État Tanzambia Mpungu. Il félicita Mbuta Mwanda pour sa droiture et son zèle au travail, puis il bénit l'assistance et disparut en un clin d'œil. Zoka pa masolo ezali na yango masolo boye po yoka ngo pena malamu po bricoleur baza mingi to lobaki ba bitoto wana bata kosangisa baza mingi po yoka ngo malamu ozwa mozindo sengeli kaka oya na bunde dia Congo esika wapi penda na chaussée de Wavre 78 na 1050 Bruxelles wana bon na Belgique na Pedenam porte de Namir Matonge esika wapi yo okozwa bwana ya bundu dia Congo zikwa munene da kuna ya zikwa mbanza yenge soki ozali bongo solo pena na France okokende na Rue des Roses numéro 29 esika wapi yo kokuta na zikwa munene da kuna kuta na baya ya nkuka bambuta nkuka esika wapi yo kokuta na bambuta baya ya mavinga bambuta tembo, bambuta bafumu Kongo, sika biyo kutana bambuta mbumba, esika yo kozwa bwanya kuna ya kosakana te, bwanya pe mayele, po ozwa malongi oyo tozo kotanga likolo kasi kuna koyekola ebele, kozwa bwanya pe mayele, esika wapi yo okozonga na bokoko bwa yo, okosepela. Ya solo mo ba ndeko tomonaki Mbuta Matai Mwanda ninga zo benga fumweto yaka penda solo penda pa ba yekoli na yo yaka esika ba yekoli na yo po ete oya ya solo mo penda ko pesa biso mayele pe bwana toza na posa na yo esika bi Mfumu Kimbangu azaki na bolo ko na katanga ye penda yo ka ilo laka wana pe abelema ki penda na lumbango esika wapi ayeko bima na mongolo wala esika wapi ba ngunza minene bazali kuna po no mongolo wala ba ngunza na bazalaki ezaki ba ngunza ya bamboka na bamboka o babengi lelo Congo de Angola babengi lelo Bandundu babengi lelo Congo de Luangu Congo de Mfwa et puis babengi ba wapi Gabon puis na Congo donc na Congo central ba yaka esika bi bakutanaka na mongolo wala na place wapi Mbuta Matai Mwanda ngunzo nene et azali ko bele la mfumu donc sika wapi aigle moko munene na mpungu akitaki sima nango ayeko bongwa mamutu ezalaki solo bongo pena Mfumu Kimbangu ye moko en personne tango ayaki solo bongo pena kumisi pena Mbuta Matai Mwanda na motema na ye na bolingo na ye na makosi na ye na kondima na ye ndenge ya solo bongo azo kosala mosala na ye ya solo bongo pena ayeko pesa a bénir bango na ba assistance na ye na ba tuna ye nyonso et puis dans un clin d'œil abongi na ye azongi na ye esika ye wuta ke solo bongo bena donc il félicita donc il est a félicité Mbuta Matai Mwanda. Lundi la Congo enseigne que bien avant l'époque coloniale, lors de la fondation du royaume Congo, l'aigle apparut lorsque le grand messager Makaba se leva au Congo de Mpangala. Donc, on a Angola, Angola du Nord, Congo de Mpangala, pour Angola ya Sud, Congo de Bamba. Toujours yekola, makamunyoso. Congo de Mpangala, aucun Angola, Congo de Mpangala. Nord, Congo de Mpangala. L'aigle apparut lorsque le grand messager Makaba se leva au Congo de Mpangala. L'aigle apparut lorsque le grand messager Kodimpuanga se leva au Congo de Kwimba. Bandundu, Congo de Kwimba, Congo de Mulaza, Bandundu. L'aigle apparut lorsque le grand messager Mbakala Nzondo se leva au Congo de Luangu. Congo de Luangu, Manyanga, Nzinzi, Vili. Cameroun, Congo de Samba. Il y a solo bon venant, il y a Congo de Samba.
ezalaka Cameroun ezalaka Congo ya samba ya solo boma tondo mingi pe lo sako na mbuta na biso mputu lusembo mputu lusembo ye pena ne mutu aye kolakisa ngai Congo ya samba ezali Cameroun mputu lusembo kombo moko ya bwanya elakisi abala pauvreté abala pauvreté mputu lusembo soki nazalaki bongo toujours elenge en tout cas elenge na zwa kombo na pesa ngo soki na boti mona na pesa ye kombo na mputu lusembo abala pauvreté matono mingi mbuta mputu lusembo longoni apona yo na bwanya pe mayele nyonso etondami kati na yo ya solo bongo pena esengeli na yo olekaka ntango nyonso na banzela oyo po opesaka biso bwanya pe mayele oyo ezangi biso tozwaka moni kombo oyo mputu elakisi moto oyo azanga lusembo elakisi kobengana mpena ya solo bongo mpena bozangi mosika na yo donc na français na monoko bapaya tobengi yango abala pauvreté soki libota na yo eza mpena solo bongo na pauvreté esengeli na yo ozwa mwana na yo azobota mo opesa ye kombo ya mputu lusembo po obenga na pauvreté kati ya libota na yo mpe na futur avenir ya libota na yo bala pauvreté mbuta mputu bala pauvreté mpenza ya solo oye mpenza oyo asali na bunduli ya Congo eza na importe ki te asala yango apart mbuta mputu lusembo nga nayebi nanga moto mosusu te oyo asali bwanya na kati ya bunduli ya Congo kati ya bunduli ya Congo mputu lusembo aza kombo moko ya kosakana nango te akolongwa na masapo ya bunduli ya Congo histoire ya bunduli ya Congo kombo ndenge ezala jamais effacé quel que soit oyo na makambo na bino ya pamba tout ça mputu lusembo ne mputu lusembo azali mpenza moto oyo na makundima misato asimbaki bunduli ya Congo sakana na ye te makambo pamba ke bana mputu lusembo bwanya mpe mayele etondi na moto wana bwanya mputu lusembo bala pauvreté bani la pauvreté na bunduli ya Congo pauvreté ezali lisusu te mpona mbuta mputu lusembo ye ayaki mpe na bwanya mpe mayele mpe ayaki kotia mayele na ye na kimpeve mpe na kimusuni asali mosala ya mputu lusembo asali mosala na tondo mingi mbuta mputu lusembo en tout cas na bwana mpe mayele oyo olakisaki mbala eleki pa ya mbuta na biso bopelo bobala tozwi baleson ya kimia ya lembama ya kitoko mpenza tosepelaki nango mingi 9 aigles apparut dans le ciel lorsque l'archange Mwanda Congo descendit sur les montagnes de Congo d'Antotela, le mont Nkumba. Ya solo bena ba aigle misato ba mpungu, voix, donc tu les bois, lingala, les bois, en français 9 aigles ba koya ki so bongo pena na montagne l'archange Mwanda Congo tanga kitaki na montagne ya Congo d'Antotela. Mon kumba donc biso soso yebiango wana nzela bu Congo to yebiango mon kumba ngudi wapi sike zali na mbanza Congo tango archange mso kiteye kuna ba aigle misato ba nempungu nef ba kitaki kuna ba mpungu voix ba kulumuka kuna mumongo wa kumba ngudi ba kitaki kuna. Après la colonisation, l'aigle va encore apparaître à l'époque de Mama Vita Kimpa à 1702 et de Fumugimbangu à 1921. Voilà quelques-unes grandes figures de la lignée prophétique Congo. Shikawa Penato Moni, Yaya Mbutakimbangu, Yaya Vita Kimpa, Shikawa Pi, Aigle Susa Kitaki, en 1702, Mvoa Wafunda Dimosi, Kamansa Modia. Ye zole mvula na kotoyoko penda kama sambo na mvula mibale esika ba penda fumukimba ya Vita Kimpa aigle pa kitaki nempunga kitaki fumukimba usu na 1921 tumana isusu aigle isusu kitaki donc pour na fumukimba mvua kumi funda dimosi kama voix ye makumo le mosi. Donc, si vous avez kitaki, na mvula ya koto yoko,
Kama libwa na tukumi balé na moko na mvula tukumi balé na moko isika wapi pe aigle kitaki pour na fumuki mbango yango na pena longia kongatali biso bota la penda isika monene ya ba ngunza na biso ya Congo prophétique Congo la lignée prophétique Congo donc voilà to komi siko na cap na biso misato isika to kotanga la stratégie coloniale. Votre travail est détourner les Noirs de la voie de leurs ancêtres et de les amener à adorer nos ancêtres qui ne les écouteront pas, disait une grande personnalité belge à l'époque coloniale. Ya sobo bena musala na bino ezali sobo bena ko bongwana bato moindo na nzela ya bakoko bwa bino. Esika wapina abakoyoka bino te. Évangéliser, évangéliser pour mieux coloniser, disait-il, autre personnalité de l'époque coloniale. Mais comment se peut-il que les Africains aient été trompés ainsi? Mais comment se peut-il que les Africains aient été trompés ainsi pendant des siècles? Il y a seulement le longue kani bena ya solo bena bato moindo ba bungaka penza nzela pe ba kosaki bango bena ba mvula na mvula mimvu alabi sikana bon nenga sali bena nuance ya Paul 2 ngenge azali koloba ba ya kosa biso na Bible parce que hypnotisé par l'enseignement de l'église coloniale il tourner les dos aux messagers que leur envoyait l'archange du Congo pour aller adorer les dieux étrangers qui ne les écoutaient pas. Ya solo bongo pena bazalaki pena ba bungaki pena nzela ba kosaki bango pena ba kangaki bango miso pe ba bebisaki bongo na bango inoptisé na malongi ya ba paya puis ba bongo laki pena nzela na bango pe ba pesaki mukongo na archange na biso monda Congo archange du Congo nengenini bakenai kokoyoka bapaya. Les prêtres de l'exil colonial arrivent en Afrique. Ils aliènent une génération donnée s'aimer à suivre la religion coloniale avec acharnement. Mais puisqu'ils n'obtiennent rien de valable dans tout cela, vers la vieillesse, cette génération sent le vide et se met à se décourager. Immédiatement, l'église coloniale se désintéresse de ces vieillards qui sont devenus incapables de prendre les armes et de combattre pour libérer l'Afrique. Il centre alors son attention sur les enfants, sur ceux-là dont ils sont capables de prendre les armes et de combattre. Teyi ba koko wana ba teyi ba kolo na biso ba teli ba kolo na biso avec un charnement bana na bo lenge nyoso na ba kasi ba le ba moni benake ba longité ba longité ya solo bongo pena bango ba baluki ba lembi ba baluki mbala moko ba changer ba tiki siko ba VR wana ba landi siko ba jeno ba ko kola sika donc balandi bango sikoyo bayebi ke oyo baza quand même makasi mpona kozwa minduki esenge na biso ete tobongola bango po bango baza capable kozwa minduki mpo kobundisa biso donc aza bamoni bakoko wana bakoki bango te bayebi ya solo oyo pena bana oyo bazokola sika bango nde bakoki pena solo kokota pena na bitumba po te balonga biso bakoko wana ale bamindele babongoli sikoyo nzela bake sikoyo epai ya bilenge bazali kokola sika nde babandi kokotisa bango sikoyo pena na nzela ya lokuta donc longi ya Kongo awa azobikula bango pena makambo na bango nyonso omona donc ndenge bazalaki pena solo bongo pena kosimba kobungisa biso nzela. Certains vieillards découragés essaient alors de retenir les enfants afin de les empêcher de sombrer dans les mêmes vides, mais croyant être plus éclairés que leurs parents. Ces jeunes refusent car ils sont convaincus qu'avec cette religion chrétienne, ils vont bientôt devenir des prophètes, des servantes mystérieux qui vont aller au ciel. Tout comme les croyaient les adultes qui sont aujourd'hui fatigués à tous ces barantins. Ainsi, de cette façon, des générations
et des générations se sont laissés participer dans les mêmes vides où leurs prédécesseurs avaient terminé leur misérable vie. Oh! Ya solo bongo pena ba koko na biso na pena oyo ba koko ba mona pena ke bana susu ba niko landa nzela oyo bango bazo kende susu na mulili ba koko na ba telemaki pona ko kamba bana na bango pona oyebisa bango ke botika ko landa nzela wana eza malamu te. Ya solo bongo pena bana wana ba boyaki ko tosa mikolo ba moni pena ke non ba ko koma pena bato na nzambe ba ko koma ba pasteur ba ko koma ba nani tout ça donc pour ba manako ko sa biso ba bike ba bato ba lekaki liboso na biso ba tiki musana bango bakomi ba pamba sikoyo biso il fallait biso toujours musala oyo to comme ba pasteur ba nani tout ça ba yokaki bakolo na biso te ba boyaki pena ko yoka bango. Au moment de mourir, il voit un diable, un prêtre sorcier de l'église coloniale qui vient se présenter à eux avec la physionomie de Jésus qui vient le prendre pour les amener au ciel. Ainsi, ils font des témoignages. Mon bon so va mo bangé so akoli ako mo na liwa na epenza komi pene yazo mo na mo bangé mo wazoya ya aye bena pembe na ye komi la kisepa na ye na lelongi ya Yesu ya solo bongo bena ye alobi ya Yesu aye kozwa ngai po ete amemanga pena epai na tata mona ye abani kopesa ba témoignage na moni Yesu aye komemanga na likolo. Une fois arrivé au monde des morts, il ne voit plus ce Jésus. Tant que solo bena ya koti na mboka ba we amoni lisusu Yesu te. Et raconte le ministère du gouvernement invisible de l'ange de leur nation qui leur qualifie de lâches, de coupables et les envoie en prison, escortés par des anges guerriers Simbi Bialunungu. Bongoli Simbi Bialunungu. Nous avons tant ya Koufi à solo pena accompagné un gouvernement invisible au Tobenga Moela Congo, kuna pena solo ba kamati ba boake na boloko ba bengi aza lâche. Ndengeni ni yo solo pena vous allez pena capable yako bunga pena nzela. Donc à monisko ba archange ya nation na Congo et c'est là biye ba penda ke ba tie pena na kata makala na boloko. Ya solo mo pena ba ndeko pona lelo to suki awa mbaliko ya neto tatamani kotanga kanda na biso oyo lusala muyenge ya bakulu yoyo. Benayo kwa makiba kwa bandundu wangulu domene mukimwi vikandi vila kene voa manavu na vyo ka